C'est-à-dire, ngana za motinda minazo présenter simplement parole de Dieu. Donc, aux libres à croire, tu as croire. Mais le rôle de pasteur, j'insiste, tu dois croire. Parce que vino qui est en danger. Raison et porte les amoureux, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Parce que Nzambe Yemoko a déclaré qu'il y a stérile. C'est-à-dire, il y a des choses dans la vie que le Seigneur lui-même nous impose. C'est pas des sorciers. Et ça, on bando quitté. Et ça, on bitumba famille. Laisse le diable à côté. C'est Dieu lui-même qui t'a imposé cette situation. Donc, politicien yaya tika ba politicien ba vanda na bakambo mususu ozambilaka lobi kuna nzamba otombola yo mais nzamba fa ko tu école mo a préparer amen masolo komitungisa te ko bange lokote ozana Europe mukande ezate musale ezate et coronavirus pe tungisi bino kuna yaya ko désespérité masolo réalité zo boti déjà 3 enfants avec 3 papas différents. Ça, c'est la réalité. Bana ba ministre, ba PDG, ba tebele bele ba msuba okemba. Ozangelo wa rolia. Okobala. Nazolo ba no pone senga kolobana yote. Nous avons des témoignages. Il y a maman à 50 ans à Bali. Malade wane ko boma yote. Ce que bomaka batu na famille yaya yozara sa batu baliaka pamba pamba te. Amen. Ozara swana. Okufa ndenge batu nyonso akufa na famille na binote. Oroleka ndenge batu nyonso alekana te parce que yoza ya Nzambe. Abraham tala place abimelaki. Mais tala Nzambe salaki na Abraham. Mbote na bandeko balandi na biso nyonso ya Karine Amados TV ezo dépendre na air Rolande la émission o ezo sala biso vraiment bien makasi mikolo mateya et ça bien parce que ba te belé to perdre espoir na moment où toye baté to sanini oye bato kende wapi covid-19 yango nzambe ba porte za bloqué boye na boye makambo zo bima ebele muto ko fanda tam sozo swana muto zo manke muto ne na solane bo aza anzoka muto aza ate a s'envoler déjà l'esprit na makanisi likola o kanza vraiment et ça la biso bien makasi vraiment soki mikolo to kolanda mo mateya et puis to sunga ma vraiment na nzela ba sala nzambe parce que biso moko tozo kokate to bi ki à travers ba serviteur de Dieu nzamba ko sa biso ngolu pe a sala biso grâce. Merci beaucoup à Michel Linvo les grands saoudiens, donc merci beaucoup à Laurent Lorenzo on a pesi bino bambo tebele et si que zoami bino vraiment merci et surtout na batnon so s'abonner vraiment na Karine Amados TV et zo sala biso vraiment bien makas to tenga mino momke. Merci beaucoup et on a vraiment fondé la caméra. Maintenant, on a invité Nanga. Bonjour, pasteur Papi Boyoko. Bonjour, maman Karine. Bonjour, papa. Bonne santé. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Oui. Mais biso batum sous père de espoir, Dieu fait grâce. Nzamba zali. Maman aussi longtemps que grâce à Nzamba zali, biso trop espérer, désespérité. Croix zali zo sam sala. Tu fais que regarde biso na croix. OK, merci beaucoup. Babi croix to saka musala Nzambe et papa papi vraiment lelo to lobela vraiment sur nini, bilé nini oyo bombeli biso pena poto lia lelo et édifier pena mitema na biso. Oh, Nzamba zo lokumu lelo tengi to partager un sujet très intéressant, très important pour nous réconforter, encourager, consoler. Bah comme désespéré bah mon sili, tout ça dans mois de juin bah bossani il y a encore 6 mois devant nous.
bayeba que l'espérance ne trompe pas. Elikia eko sarate. OK, Elikia eko sarate, donc l'espérance ne trompe pas. Parce que papi justement introduction mukie ba fanatique na ba linga mingi ko ba identité ya muto alinga te ya bango to alinga pesa bango bile ya olia. Donc ba pasteur papi marié, divorcé, père de combien d'enfants pour na respect ya musala ya Nzambe. OK, pasteur papi azali bon comme on a pasteur papi boye kwa nkumu comme so be Jean Berny. Nazali représentant légal dans la communauté des églises prophétiques Bethesda. Oyo visionnaire na ngwezali maman prophétesse Laurence Boyekwa na PC Mbote place Azali. Spirituellement naza na banebeli. Naza Abraham. Père d'une multitude mais biologiquement j'ai des enfants, des filles, Martine na Prinel. OK, merci beaucoup. Naza marié. OK, pasteur papi homme marié. Donc ceux qui vraiment osent avoir problème, osent désespérer, osent se sentir vraiment que Elikeza souté benga mosala Nzambe esa biso bien bo s'abonner na pasteur papi Boyekwa TV. Pasteur papi Boyekwa TV et ça biso bien makasi kuna mateya ya sorti nyo ezali lokola mosala Nzambe ndenge à côté ya biso lelo. Vraiment papa sans plus tarder ceux qui vraiment tokoki kokota na mateya la biso et puis oyebisi bato nyo bazo landa biso nini avant obanda mateya. OK, avant na banda mateya na lingi na yebisa papa maman mon frère, ma sœur Rozolandanga, Elikia, et c'est le Kamutuya. Donc, le local de son arroyé bisayo, le cas n'a pas espérance, espoir, n'a monté manayo. Mon toit zang espoir, toi espérance katinaye, azarola une femme sa matrice. Donc, il est difficile de concevoir pour Obota. Donc, bah espérer gagner loco yo zomonate parce que oh ezali eza déjà, mais bah espérer toujours ne loco oyo ezano na kati invisibilité. Donc, le cas o activé, au ça la mise à jour, il y a espérance na yo. Il y a appareil ou a espérance et on a travailler. Na ebiso que s'est découragé il y a encore 6 mois où est pour que année et si là. Donc message na ebiso te tirer en na livre ya Romains chapitre 4 toujours dans verset 17 to kitatina mais on va sauter pour na ko gagner temps. Na Romains chapitre 4 verset 17 to kiti nanda kutanga tina verset 21 au comment na yango Abraham Azolo Baboy. Ça c'est Paul Azako illustré message par rapport à la justification. Mais à un personnage mort na kombo ya Abraham oyo azam modèle ya foi pour nabiso. Azolo Baboy alobi j'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles existaient, hein? Comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crie et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. On a sauté pour gagner le temps, on a vu verset, chapitre 5, on a vu verset 5. Romains 5, 5, Bible lobby. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ok. Voilà, avant ton quota, on a vu faire message, on a vu ça, on a éliminé en te prier. Ok, merci. C'est très important. Vous avez vu te prier dans débit, mais Saint-Esprit a donné un cambaraba. Amen. Alors on a préféré tout ça la lecture après, tu as prier. Amen. On a prié, nous prions. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu, nul n'est comme toi. Prêtez ce souffle de vie. Les lots qui tu vivre, tu as compté parmi les vivants. Ce n'est pas parce que nous avons pasteur, nous avons journaliste, nous avons prophète, nous avons député, sénateur, général, ceux qui n'ont. C'est parce que yo lingi to vivre. Yangwana to pesio merci. Pour na vie à papa et à maman de commencer mobile. Oyo zo batela zo bundela e place azali. Malgré pandémie, réalité toujours vivre dans le monde, Zamboti qui bisoté. Tu es toujours là à nos côtés pour na ko arracher, pour na ko épargner biso na ba maladie, na ba problème, na ba difficulté. Entre toi-même moment oyo to lingi to partager parole de Dieu na peuple na yo. Fungola matoi na bango ba yo kapé ba comprendre. David Obi l'Éternel a parlé une fois et moi j'ai entendu des fois. Tiens, écho na parole oyo. Amen. Même après avoir kotala nakata chaîne oyo YouTube ya Yamado TV Nzambe esunga bango. Amen. Ba continuer koyoka écho ya parole oyo. Parole continue ko sala pe ko lobakati na bango. Que le Seigneur vous bénisse là vous êtes. Saint-Esprit c'est la ministère et conviction. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Voilà, bien amen, c'est très important. Voilà, Nzamba Zalokumu, Abatelio, Tokutali Lisusu, et za grâce au Tozi, les grâce au Tali, na ba télévision, na ba radio, Tozolanda, comment les gens meurent, va tozo kufa nenge na ndenge, mengana yo tozingolu, ya ko vivre Lisusu mukolo alelo, et toza obligé, et za devoir, et za
une dette et c'est tout foutu on a la louange na adoration et pas il y a Nzambe. Voilà, tout ce qui est un message nabiso, l'espérance ne trompe pas. Toni to partager sujet o ezala motu ya mingi pour na bateau ba komi désespéré. Bateau yo maele sili, bateau ba monike ba suki, bateau ba lingi ba miboma, bateau ba monike na banda wapi na suki la wapi. Bazo ba lisusu te ko futa ndaku ndenge nini. Lelo ezana bateau komi na ba nyonga loyer 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ba msu ba garantie sili, ba ebite ba bandela wapi. Mais na lingi na pesa yo remède moko na tongo lelo eza très 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 important pour na yo mutoza ko landa biso. Tozu histoire ya papa nabiso koko nabiso dans la foi na kombo ya Abraham abimaki na race moko ya chef coutumier. Son père azalaki mutoto benga lelo muto loge bato bisimba simba, c'est-à-dire na famille bato akisi. Mais Nzambe aponi abimisi na botawana pour que a former race mususu na nzela na ye. Abraham abimaki akendaki yango bazoloba ke so tangi na Genèse chapitre 15 balobi et l'Éternel lui imputa justice. C'est-à-dire c'est là où abimela ki ezalaki malamu te abimaki na famille ya bato akisi na famille o bato akendaka liboso te babongaka te. Il y avait beaucoup de réalités spirituelles eux bandaki ko déranger bango. Mais Nzamba poni abimisi Nzamba imputé justice. Ko imputé justice elinkoloba nini? Elinkoloba ko accorder mutu justice o yazalaki la yangote. Lui qui était pécheur mais Nzamba zu justice na ye. Nanzela Jésus qui était le juste juge parce que Jésus n'a pas péché. Nzamba a zuye a cotisé na kati ya Jésus pour que justice à Jésus va na ko travailler kati na ye. Nzamba imputé justice. Yango bazo parler na likambo ya justification ko longisa na lingala. Sero ke na l'état tozomona ba procès le kana ba kangaki mutu boye ba kon ba akizeye makamboze belé mais ezo koma na moment moko boye bazoya ko justifier, c'est-à-dire azozala acquitté na bambeba o batangela kiye ba magistrat ba ye ba lobi non vi makamunenge toyoki to moni ba témoin to moni ke ozano na mbeba te, c'est-à-dire ba acquitté yo. Et ça même réalité zo seulement pe na spiritualité. Nzamba za ko imputer bana na ye ba justice, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament pour que ozala acquitté ozwa justice ensemble bénéficier na yango. Raison et porte zara moko tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Amen. C'est alors que yopo koti na famille Nzambe okomi ko vivre pe justice wana. Imputer justice et linkoloba mettre au compte d'un autre. C'est-à-dire bazui mabe na ngai batie na compte ya mutu mususu. Bazui bolamu na ye pe batie na compte na nga. C'est comme ça que maombe salemaki. Bazui mabe masumu ya Abraham. Babwa kango na compte à Jésus, bazui justice à Jésus, bakitie lango Abraham. Donc Abraham a komaki juste. Quoi qu'il maki na lignée moko ya mabe. Ezan ndenge moko zo salema. Ndeto na utikolo ba awa pour que ozala justifié, tu dois donner ta vie à Jésus. Azala Seigneur, pas à la sauveur na yo. Amen. On est appelé bosso. Justification zoya par la foi, c'est-à-dire la foi, ozo croire na yango Jésus. Or la foi pistis dans le Nouveau Testament selon le grec, foi ligne koloba adhérer. Adhérer, c'est-à-dire oye na parti politique, nous côté un parti politique, on peut sur statut, on peut sur règlement d'ordre intérieur, au tangi aussi connaissance, après ce quoi accepter les conditions, ça on oblige adhérer. Et ça le colabiso lorsque qui parole de Dieu, au yo qui m'a remis ça la révélation, non, ça c'est vrai, c'est fondé, j'adhère, j'accepte. Il y a que suivre Jésus. C'est-à-dire cette façon, cette manière il y a que croire, il y a que adhérer, na vision il y a Christ. Automatiquement, bazako imputer justice. Deuxième élément justice c'est zoya, justification zoya par le sang de Jésus. Nanzela makila mwana pate, les toujours à la justifier. Selon 1 Pierre chapitre 1 verset 18 tina chapitre verset 19, balobi ce n'est pas par des choses périssables, par l'or et l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais c'est par le sang précieux. Les sang précieux d'un agneau sans tache et sans défaut. Oh, cet agneau a sans tache, a sans défaut, et ça Jésus. Des gens présentés dans le livre, il y a Matthieu chapitre 1, dans verset 19. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Donc, la justification est possible pour nous. Nous avons un message, nous comprenons. Nous avons l'introduction pour se perdre. Voilà. Alors, Abraham, quoi qu'il ait justifié, mais il avait un problème. Son problème, c'est qu'il y a Sarah a des misères. Papa moro mais maman différente. Alors tant que balani na Sarah
Après quelques temps, Bible dit, l'Éternel imposa à Sarah la stérilité. Dieu a rendu Sarah stérile. Raison éviter. Ça c'est la gloire de Dieu. Ce qui est caché, il y a ça la gloire et Nzambé. Ils ont révélé les abyssaux, mais Nzambé va cache. C'est un Dieu où il y a fungwa facilement. Au lukier na mozindo, on a se révéler, à s'identifier, au comprendre oyoye azali. Abraham abali, mais robot ezate. C'était un problème. Et abandi kokola, balobiso tengi na Romain, il avait près de 100 ans. C'est-à-dire, comment il a âge moko boye, pour naïe mobile, c'était encore mieux. Mais tous on n'est pas maman Sarah, ménopause x2. D'accord, tu as déjà na katia ménopause, na phase toujours phase impossibilité. C'était pratiquement humainement parlant, médicinement parlant, impossible pour que maman Sarah a concevoir paix à bota. Vous comprenez ce qu'il y a désespoir et bandit. Moi si à Ajuana, moi à concevoir à bota el sous exact. Donc à comme tout n'a pas de question. Je pense que maman Sarah ça l'a fait ba démarche. Il y a aucun na basala hydro à moni ba médecin ndenge na ndenge ba spécialiste ndenge na ndenge mais simba kité parce que Nzambe yemoko a déclaré qu'il y a ça stérile. C'est-à-dire il y a des choses dans la vie que le Seigneur lui-même nous impose. Nengina bisa mtumora zolandanga maramsezo comme là c'est pas des sorciers. Ezalango bando kité. Ezalango bitumba famité ko kanga no pe ba tuto tata moi sino ko tetika ba ngoma za la kimia. Laisse le diable à côté. Tia yepemben. C'est Dieu lui-même qui t'a imposé cette situation. A imposé au yango pour que azala glorifier na likamboa. Pour que derrière problème na yo nzamba tirer gloire. Et puis na kati ya likamboa nzamba imposé yo za pour que kola. Tellement ba grande responsabilité zoya. Il y a des choses nzamba ozana ba promesse. Ozambi laka. Lobi kuna nzamba otombola yo. Mais nzamba fa ko tu école mo a préparer. Donc école nzamba préparation nzamba et ya ndenge na zoloba. Il a fallu former Sarah na ndenge wana. Ndenge mutumora zo na midiembi kakaka. Na melalanga poison kaka. Mokila ngona lembi na ngai. Donc ba tumsuso ba politicien ya tika ba politicien ba vanda na makambo mususu. Ça c'est Dieu lui-même nda imposé ki Sarah. Malgré ba démarche na yeba fort nyon so salaki, lokola lola ese kangaki. Moi awana se logo izate. Yango Bible zoloba awana se mutoro ze logo te, ce qui nanu na likolo nzamba liberté. Donc démarche elle reçoit rosala ezali ya kofungola lolo. De Esaïe azobabi oh si tu déchirais le ciel tu descendais, les montagnes se brûleraient devant toi. Ce qui nzamba pasoli lola a kiti bangoma ezaba obstacle ba barrière. Des choses aux autres mais la biso ko empêcher biso to atteindre l'objectif. Ce qui nzamba kiti lo rwani au télématé okoya. Atawa sangisi bandoga monde entier mon frère orobala okobota muta okanga yo azate mais ça on comprendre que nzambe nda imposé babundaki Abraham âge avancé Sarah âge epousanaki mabi malgré cette condition cet état de vie ils n'ont pas désespéré. Abraham continue toujours à espérer abana toujours ko croire na ba promesse ensemble azo croire toujours que on nzamba lobi nanga et que c'est réalisé. Un jour, j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, Ozolandanga, ma sœur, Ozolandanga, naebiso ke oza mwana ne laka. Comme tu sate ko bange lokote, oza en Europe, mukande zate, musale zate, et coronavirus fait tungisi bino kuna, ya ko désespérité. Hein? Ko désespérité, zongisi marambo belé sima. Et puis si batobelé ba retard pratiquement nous avons connu 3 mois. Bisognon stop mta bouger zate. Mais tikana yebisa yo oyo tango etika les oya nzamba zali Bible dit ceux qui temps passé zaki couvert na opprobre na ba maladie na ba difficulté mais les temps à venir seront couverts de gloire. Il y a lieu mon frère au espérer Orozo musala orozo mukanda nzamba longola yo Congo longola Afrique même en Europe les États-Unis France Belgique Amérique na évité na Londres en Allemagne aux Hollandais ngai aux Afrique du Sud même à Kinshasa Zambo amema yo kuna yebiti na mema yo. Amen. Akotika yo suka ndenge wana te. Okozwa mukanda, okozwa musala, okobala, okobota, vie na yo ko changer. Na lingaka mingi bakino balwa match eza bien. Match eza bien et au simba. Kobangelo ko mokote. Malgré ba réalité ozo vivre, la réalité n'est pas la vérité. Ma Karine, réalité na vérité. Bazalaka na ba langage mibale. Langage réalité roya relaxoka ki obota na famille pauvre. Au bout de la famille, on va tout rater, va bala rater, va botter rater, famille moi libabé à botutu, famille moi yombo. Ça c'est la réalité. Réalité où l'action qui est autant en aoti. D'ailleurs, ils ont pas na relation té.
réalité zo la que tala taille na yo nana rolingo na taille o réalité zo la so boti déjà 3 enfants avec 3 papas différents nana rozona bana ça c'est la réalité mais vérité za boyebi sabiso que notre Dieu est capable de tout. Amen. Il s'appelle le réparateur de brèches. Amen. Le Dieu qui restaure. Amen. N'a pas ce exemple, il y a Job dans la Bible. Job, il a perdu qui entreprise, a perdre foyer naie, bana nyonso bakufi, mbongo nyonso, richesse nyonso kei, a comment qui au bout, et ceux qui en a été, et touché même sa santé. Malade, il sert avant de naître. A tikala qui intègre la présence d'ensemble. Ça c'est réalité, ça ma kambunango mon frère. Les lois là qui ont un diplôme malongate yorosa musalate. Réalité zo l'action nengwana. Réalité zo l'action que na maladie wana na famille na bino zapena mutumo akufa na maladie wana. Ça c'est la réalité. Mais tikana yebisayo vérité zo lo banabiso rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Ngana mona eloko moko lekelanga na vie oyo epesa nga toujours espoir na linga ko désespérité na mona patron a commis chauffeur, chauffeur a commis patron. Oh, maman. Pasteur, patron a commis chauffeur, chauffeur a commis patron. Donc patron a revendre na sima quel bossa simbi volant. Chauffeur a zagi bosso na volant zongi na sima avant de le la bosse. Pendant que les chauffeurs travaillaient auprès de Ndekoana zo sala pe misala na ye mais faillite koko melaye. A tombé en faillite mais azalaki na nyongo ya chauffeur wana. Moyen refuta ezalaki te. Ba mbongo ba entreprise tout ekangamaki. Azalaki na ba nyongo batu ba botola nyonso atikala maboko pamba. Elo wa kosala ezate. Mais tellement qu'il était bon na chauffeur na ye, chauffeur a okele ma. Abi bon na nyongo nango zana yango na moni loko na kozwa te. Ngana récupérer ka voiture oyo. Ce qui peut na tiki yo boy okufa nzala na bana. Je t'embauche comme chauffeur nanga kumbaganga ozokata mo loko bana ba sauver. Il y a pas de problème. Vous comprenez? Mutation et salim. Donc le premier seront les derniers seront le premier. Dieu est capable de rebalusa makamdenge tolobaka. Si c'est comme neuf. Et koki ko changer pe, ba bazaki likolo ba kiti, ba bazaki na seba mati. Qui croyait qu'un jour le loyo président la biso l'actuel président, les logos à président. Et ça n'a pas tout appelé ça chance même dans sa famille. Mais aujourd'hui, il se retrouve chef de l'État. Olingo lingangote, azamboko nzamboka. C'est-à-dire mon frère, ma sœur ozolandanga ko désespéré. Amen. Maté oyo eye po remonter moi fois 4 na yo. Mona yike osuki te d'ailleurs na boyebisa yo. Na likambo yo za nangwana zape yo mokote. Boze belé. Po ezamba tumusu so alali nzala mona rola yenda bandi masolo olala nzala. Tuna babiso to yebisa yo. To mona ngwa ba couleur nyos. Yo so lamba matembele bitekute ko pinar ngai nzungu moko. Sangisa. Amen. De monge bandile lote bandakala. Maman Karine en plus to lamba ngona carton. Prophète Jérémie. Yenda zaki chargé ko ndo lokota ba carton. Ya zotia na se ngana simbi nzungu. Maman Laurence azo popola. On comprend place to outil. Mais Dieu nous a fait grâce les autres autres. Les autres années. Et ça, on va te belé pasteur na minute, on va te belé ba perdre d'espoir. Oui. Ba tumso azota la bi na kufana na lobi musika. Mutumso so ala mukina tango atala au mona place au bandela te, place au soukela te. Donc au moins so na bi na kende boye, so comme na katika nzela te mais na kende boye, na zonga boye no aoye bas mambo sala te. Bon, problème à Batouane ezali que batanga bien parole de Dieu. Au moins na Kinshasa na Congo toujours problème moko. La façon dont Batouazaki a enseigné. Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ouais. Or ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, face à la réalité, à comprendre la parole et l'obéir. Vous comprenez? Ngana ebe loko moko na Psaume chapitre 34. Ce que qui à partir verset 9, 10 au kititi nase. Bible zolobani. Bible lobby, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Bana yankosi, bako zanga, bako kufa banzala. Mais ba oyo bako luka kanzambe, ba ozange lokote. Donc verset wana, bato ba yebi yango, ba prier na yango. Na yebisa bato belé pe na zolo bango mikolo yo, bo diembe la sima verset wana e osunga bino.
Les lions sont za banane. Bana yanko c'est za bana ya bateau mbwama bana ya. Ba père na ba sala comme parce que lion aza animal moko oyo ba sala na iti. Vous comprenez? Bana ba ministre ba PDG ba tebele bele ba msuba okemba. Ozangelo arolia. Abaluki penza gauche droite logo ezata kamwe na ndako provision sili. Mais biso bana les rois des rois. Autre tale lanzam, autre lukaye butu mo itongo pokwa. Nzamba osala en sorte que tozangelo arolia te. On comprend yomo ovandi bo banda tongo logo ezate mais miracle moko boye. Mutumunga na banda ole kana nga we makarine na kota na peso mbote. Mais zota moi $10. De yomo ni banda ki koleka mais en réalité le kagité. Parce que Bible lobby c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Amen. Zamba tali kuna musika na nyangara makarine azana problème. Azana mbongo te. Azum tumunga longo le lemba diriger victoire azui ngiri kita nyangara kota bandole kabo yepo bimyozo sopa mai libanda. Beaucoup de temps, coïncidence. Coïncidence, et pas un bazar et raté. Il est le maître des temps et des circonstances. Bato ba rotale lanzambe mikolo. Oh yo ba bate la kili lo bananzambe kat na bango. Ba o souffrir te. Ba o bazo souffrir et za bato abondance ya parole et za kat na bango te. Paul a lobby que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Quelqu'un qui a la connaissance, qui a la parole de Dieu, n'attend toujours pas à désespérer. Ceux qui vont désespérer, c'est parce que éviter Nzambo va sembler la razanani. Amen. Puis capable de ressasser la nine. Donc na yebi sibino bandeko bo désespérer like sili. O mikoloyo bozo lela netinde ko mona mbagi lobi. Je crois maman Laurent Samona qui est un frère ayiko lukanga lobi auti banda Kimbangu aeti na bandala wa yeko lukanga makolo aye awa na bandane pona kabele 1000 francs parce que ça li 2 jours azoliate hey na yora ipasse na tali mona mobali ndenga telemi otali souffrance na ne longa muto tali passe ba pesi mai na prier pour na ye na yeko pesa ye quelque chose dans akinango na bikende esungayo Benganga dimanche tokutana. Bon, la réalité, ce sont des réalités spirituelles. Il doit passer la délivrance, va prier pour naïe, pour passer mususu. Pasteur, ils ont abattu mususu, aïbi mambanzambete. Tant que l'émission a été pasteur au ta, all baba maman, baba l'esprit qui a bien été, donc, au moins, all baba likamu boye. O mate auta mate amona ata ba distraction covid kutu yango ebeti biso banini non mais elle ngalo ba makambo boye ela mutu musu oloba bongo abi pasteur openza est-ce que o raisonner na mitu ote yanga na ikampiko kwa don na ndimela makambo azoloba donc mutu na mutana façon o ya ambulance ko neti batona neti ba payen bongo na mate ya boye oui na makambo boye na condamner bango te ye mupagano sande réaction est normale en tant qu'humain. A réagir toujours de la sorte. Mais dans verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, il a réagi, frère. Au moins eska maele na we suki ya nzambe bandiwa amen ko limiter nzambe te oui na yedi ke lelo oyo mutuna mutazolo ba oya ko ekoloba pona biso ba pasteur ça nous assumons yeba ke soki ba faux baza ba vrai pe baza et c'est dans tous les domaines ezala ndenge wana ba kinwa bana kishasa to ba ramu ya ramuka fingsa ba yakanyos oui ezambeba bande kona biso moko to mibale ba sali to ba salaki boko kole biso yango po biso nyuso za ba pasteur mais na lingina yebisa yo so tali maboko nanga nakufa na croix pona yote so tali na mutu na komona ba trace apote ezate ça dit aucun pasteur sur cette terre akoko tombola musapalo ba ke ba fidèle oyo ngam tu na sala ke bazala te na bino na biso ba pasteur nzambe nda sala rande toza ça dit ngana za motinda minazo présenter simplement parole de Dieu donc aux libre à croire toi à croire te mais le rôle la pasteur j'insiste tu dois croire parce que vino zo qui est en danger ceux qui ont limité Satan a rien à proposition naï. Dès le lobby qu'on a toromona azalara chrétien, ma côté na science occulte. A Simbakis, c'est-à-dire na yona ba pasteur oza condamné lobby boko marande moko. Po bino nyonso ba okendeli felo. Mais nzela wana soko okay suka lango ezanini, okosili sa famille. Okosopa makila. Siko bomengo ya onde to imbaka na nzembo, okolia ngona banani. Or elengambongo za sozo liango na batu.
moi sinon na bana na yo famille bazoli andele nyambonga ngwana donc ndeko moi si mobile ndeko mobile ata minga baloba ke ne ta ozana ko suko concevoir te na lingina biso ko biso ke espérer ata otali âge na yo âge poussani j'ai maintenant 40 ans 45 ans nazokende sikoyo na komi na près de 50 ans est-ce que ngana kobala to na kobala te na lingina yebisa yo okobala nazolo bano pone senga koloba na yo te nous avons des témoignages ya maman à 50 ans à Bali tozana ba témoignage ya mutoli bale kufa pendant 10 ans mobala kenda bala pe abota mais tozo prier nzamba yebisi kozonga na libala na yo lelo nazolo ba azonga na libala wana ça dit ozane loka ko désespéré te mobala kenda poto atikanga yawa est-ce que na kolanda na oka sango kuna bala ya poto za ba réalité hein et loko ko sala ezali soutenir rien na prière prier pour na ye nzamba sunga ye ba réalité msu to kondala rango kala mais lorsque tobimi mboka nous avons compris beaucoup de choses amen donc bon de la pour na ye soutenir ye mon frère ma sœur espérer ko désespérer te Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Na vie na yo ma bendeliwa. Mais le kolo kufite nzamba garder yo tiki encore en vie, c'est que tu dois encore espérer. Lobi maramba bien zali. Bien mais tu dois croire, tu dois espérer, tu dois croire dans la capacité ensemble que Dieu est capable de changer vie na yo. Les lozola la na salon abatu la na salon ba sauter yo, mais lobi ko pas adresse na yo. Lobi ko comme pas na yo. Les lobi zo c'est célibataire à bala raté, chef du quartier, maire chef. Bon, c'est ça marambo lo bamaka. Mais nangina yebisa yo ke 2020 oyo et aussi la ndenge wana te. Ngana zoba na yo lokola mosel na nzambe prophétiquement. Na zo yebisa OK l'an 2020 et aussi la ndenge wana te. Biso nzamba yebisa ki biso déjà on était préparé que 2020 est une année à événement. Amen. Il y aura des réalités au lieu que tungi sabatu. Mais nzamba loba ki ne biso malgré tout ça à ko pambola biso. Aux désespérés pour nani. Lamentation lobi quand je pense à l'absinthe au poison à ma misère. Voici ce que je repasserai dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ma version soit les faveurs de Dieu ne sont pas finies. Même ses compassions ne sont pas à leur terme. Parce que chaque matin, zali 4 premières heures, donc 1h du matin, 4 h du matin, des gens ont ce mécanisme à sika. Soko zolandanga loba yes, loba na pambolami. Ah. Bien aimé, 2020 aussi les lobongote. Na moni na katia coronavirus oh na katia ya mesures sanitaires oh tozana yango bato babali. J'ai assisté à mariage. Kala mingi te awa ba to la remise à dot kana ndako to vandia. Ozoma nièce nanga moko autoba. Mais Covid-19 faisait. Covid-19 faisait. Est-ce que Covid a empêché le mariage nécessaire? Non. Non. Et puis, le projet Zali Ebele, de samedi, Zoya, Dibale Rosa, les Malayango. Donc, pour nous, nous sommes tous désespérés ici. Malade, on est au Bomayote. Ce que Bomara batu na famille, yaya, Yozara Sabatu Baliaka Pamba Pambate. Amen. Ozara Swana, Okufa Nenge Batunyon soit Kufa na famille Nabinote. Olega Nenge Batunyon soit les Kanate. Parce que Yoza Yanzambi. Abraham, t'as la place à Bimelagi. Mais t'as la maramzamba salagina Abraham. Abima place moro oyo, on ne pouvait même pas imaginer, même pas croire que Abraham a gozala oyazali, le père de la foi, le père de la multitude. Bisognon c'est le lobana Abraham. Mais t'as la ligne bimelaki. Nzamba frappé Sarah na stérilité. Ya marambo nzamba a imposé yo ndima yango. Il y a un temps eux aussi là. Na lobaki dengue affirmation yo fait aller molo tazay koloba. Aucune circonstance ne restera constante devant la main puissante de notre Dieu. Les Kambounawe la visiter un jour à Ozonga. Ça va changer. Zambazanayo, mais quelques observations dans 2-3 minutes pour te kende nabiso na kochité et local bosso ko lembate, ça dit ko faiblir te. Sois toujours fort. Zala fort, zala forte. Tu dois croire dans la promesse aux Zamba Pesio. Parce que ça dit Abraham, telle sera ta postérité. Amen. Mais malgré tant et salaki, malgré l'accomplissement de la promesse, de la réalité vivaki, il n'a pas cédé. Amen. Il est resté ferme et constant dans sa foi. Amen. Par rapport à Nzambe na yabike, un jour, c'est lui qui a fait la promesse fidèle, il s'élèvera. Arosala Ropambolanga. Kolembate. Malgré bitumbezana libal, malgré bitumbala musala, malgré la réalité, santé tungi sami, mbongo zate, okomina banyonga loyer, ndeko garantie sili, ko lembate zamba zana yo. Zamba kosunga yami balezali
ko permettre tes doutes et s'installer dans kati ya motema na yo ko permettre doute parce que tembeso ke koti tembeso na nzela incrédulité ya et ko empêcher processus ya bénédiction na vie na yo ça va empêcher la main de Dieu se manifester na vie na yo longola tembe koza tomate au mona nanu bongo ndima te mais biso na kati ya bonzambe to ndimaka nanu avant tout le monde ah et ceux qui ont cru sans avoir vu bandana nous kondima que nzambe akosala ke okozwa okosimba yango et puis okomona yango ko se réaliser même une année 3 mois 2 mois okomona yango ya suke zali espère contre toute espérance c'est-à-dire même là où tu ne peux plus espérer le bara nzamba za le bara nzamba akosala ngana kobala ngana kobota ekosimba ya likia na lobaki ne bandeli elikia eza lokola matrice soki matrice ezate mwana rovanda ndengeni o concevoir ndengeni bakata yo ba trompe na robota to na robota te o robota eliki ezapelo bato basala nzela mai bayebi soki masu eye ekomi na port ya coste eza na singa moko babwakaka etangi na mokili pour que masu eningana te ebende wana o ezalaka na port na trawana o babwakaka bakangi singa babengaka ngo longo na lingala c'est-à-dire ezo permettre que masu eningana te c'est-à-dire eliki na yo et va permettre foi na yo bouger te et va permettre aux la stable dans la foi ya ngona tobi espère même contre toute espérance kolanda bilobe la batute asili abete le monenga suki age pusani balate bato ko loba po mnoko basala ngopo baloba amen et ko loba na malamu na mabe mais malgré tout ça tu dois espérer amen loba ngana on a profité na kotatu la bilaka nzambe ngana ko mona o nzambe alakanga David lui rends-moi la vie selon ta promesse vie na yo et correspondre à tal elote un jour na bilaka nzambe na bi ko benganga oko lukanga oko banon pasteur on a zagi na raison parce que raison hier avant hier toujours après nzambe na yo akufate nzamba zana bombo kanisa bilaka na yo o nzamba pesa yo ezana makamsusu ma Karine poto sukisa lorsque même biso ba oyo nzamba zo pesa ba promesse o lali nzala boke intercession o comme une intercession ka nzamba zo bisa yo na kotombola yo o za mosali munene na kopeso mbongo donc otali oyena no makolo na nzala mais na mudo er moko ko ba yango tipo elo nezuye hein et sengo ko lobato nini mais c'est ça pourquoi parce que promesse prophétie musa na ngoza ko consoler ya ko édifier o ko remarquer na ba moment très difficile nde ba message malamu bimaka moment oyo komi na suka ozo décision de na ke prière les leçons na zongi et sinon que ne souste tango saka le colonne église au vandi garabo au mona ma Laurence Abandi prophète Jérémie Abandi de tel nzamba zolo bakoselo donc na yo mozo comprendre et li ko lo baké ozana nzela bien amen likia moi j'espère yo peut espérer match eza bien 2020 et aussi le lobo été en tout cas vraiment merci beaucoup match eza bien pasteur Abi match eza bien ya eza bien donc merci beaucoup Nabatno Sobozolanda biso vraiment na Karine Yamado TV to baki mikoto tenga mina bate belé bana pour sa parole hein ernyo sera ero fingate o rando na mutumo te ero mambarando ezate ero to sola na maramba ki bonzambe ya ozung saba ame belé na nzela bate belé baza ya obunga biso sotoza ya perdre donc on se sentir obiki pena na suki po ani kanga po ani makambobo en tout cas vraiment landa parole na boke binyonso et ko salo bien makasi et ko édifier et ko peso sengo et puis et pesa yo espoir lisusu et ko fortifier yo au continuer chemin o ezali boso pasteur vraiment merci beaucoup na maté no esali biso vraiment bien makasi o ebisi ba fanatique na biso ya Karine Yamado ni na pamboli yo mama Karine qui na pamboli cette émission vraiment chaîne oyo ya YouTube bolanda ngo mingi hein c'est adresse Karine Yamado TV bolanda ngo je pense que eko édifier bino donc bandeko balanda chaîne oyo botika la toujours scotché vous allez toujours branché et puis boyebi sa bandeko musubo s'abonner lisusu mingi na kati na chaîne oyo je pense que bolanda ngo pe na chaîne na biso na ko pe adresse ouais pour ce batwa na posta na yo ouais batu musubo balingi pe balanda biso adresse na biso zali na pasteur Papi Boyekwa TV pasteur Papi Boyekwa TV. Okay. Donc au côté wana vous avez un message musupe ezakuna vraiment nzamba pambola bino na lobika liloba moko 2020
avant ici le revivre surprise en Zambie. Amen. Merci beaucoup 2020 avant ici la revivre surprise en Zambie. Ngana ozela yanga surprise parce que na yebike nzambo ngana sambela 2020 ici la te ba surprise ezebele nzambe soka promettre akosa ate. Nzamba za mobilité à promettre ya ko sayote nzamba za nzambe aza mettre ya tempé ya circonstance to yo ki mate ya awa donc sera promettre yo ata après 2 ans après 3 ans a ko réaliser promesse na yo foi na yo nde eninga na te hein donc foi na yo e bouger te ko kanisa mingi te ko kotsa vraiment ba doute te et que salo mabe makasi to persévérer et ça la biso vraiment bien makasi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre so oyo bolingaka Karine Yamado. Merci na pesibino vraiment ba gros bisous mikolo ki bonzambe ndezo sala po bo se préparer bo yamba ba prophète ba prophétesse donc awa to yamba ba tout nyonso o ba sala nzambe donc to juger mutu te tozo yamba to 5 mois elubu moi matea po et ça rabiso vraiment bien makasi na émission na biso ya polémique ya Caris Dissou. Voilà vraiment je dis merci beaucoup, on se retrouve vraiment na émission mususu je dis check bisous bye.